Salut. Et un petit message, un court message. La communauté congolaise, particulièrement la maman Labiso Alia. Mes respects, maman. Et bandeko, botine la maman Alia vidéo oyo. Maman Alia, yebisa Didi Stone abima na mambo ya yona tata na ye parce que aza papa na ye. Bandeko, permettez-moi. Et tout le monde a besoin de ce qui se passe sur la toile. Toyebi et tous en a besoin de nous répéter en haute tout le bangote. Réaction de gauche et droite na ba statut et consort. Nous savons motozo pela entre les couples et Didi sont en train de soutenir sa maman, oui, mais pas en public ou encore à la qui s'attata na yeke. Papa a ma bé, maman a raison. Il est écrit honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent sur la terre. C'est le seul commandement avec promesse. Et bon, on a un problème entre vous. Bana doit zolote. Didi Stone n'a pas droit à réagir dans le lenga zo sale pas tata botier. Kofi était tellement choqué. Moi no ya linga mingi qui ne connaît pas. Bisonnion so soto yebi Didi Stone et ça parce que son père a yembakaye. Bisonnion soto yebi que Didi Stone c'est la fille ou encore l'enfant le plus aimé à tata na mutunyo so yebiango. Lelo oyo Kofi aza choqué. Desi pour un comportement topé réaction moi nanaye vis-à-vis naye par rapport à mambozo le kanaye na maman naye. Et toyebi maman ndenge zalaka a publié moi nanaye moko minou nounou je sais pas. Et Didi Stone a réagir en disant merci pour le service, bon débarras. Ton père non ezala boyete mama lia pekisa mwana bimisa mwana na makambo orolukela mwana problème. On est africain, c'est vrai. Ata papa na ye alobi eloko côté mais pas si wana na motema ya kitoko côté azo honorer yete amoboti na ye papa ko sala mabe mama ko sala mabe autika la mama autika la papa moi ça kalazala mobala kalazala mais moi na kalazala raté. Maman Lia, c'est vrai aujourd'hui peut-être boza souté. Na papa na biso quadra. O komi ex na mais moi comment s'appelle Didi Stone a komi ex na yete. A moi na otika la moi na. Malédiction qui par rapport sauter et qui par rapport mbokate. Oui, c'est vrai moi na koli na poto botami na poto bazana façon ba monela makambo. Mais il faut faire très attention. Yo africaine maman. Oyebi maman comment ça se passe. Vandisa moi na benda moi na matoi. Et maman Eliane Nitu ozali meilleur ami à maman Alia solo la naie ayebisa mwana senga pardon abima na makambo yo soit ko soutenir maman na a soutenir ye na ndako et non en public a arrêter ko tia ba publication tel kazo salana et so ko pesa kitoko te et ça ko terner image na ye moko na nous premièrement tapis rouge ko ça y était et poto eko ça y était. Il faut honorer les parents. Ata paraza ndoki, ata paraza zoba, ata muboti aza oignon soko mona to akozala. Faut ça très attention. En fait, c'est sur la toile. Hein? Moi, j'ai pas le numéro de maman Alia. Soit on a un numéro peut-être dans la bengaï. Mais on a assuré certaines vidéos au komelaï. Et on a profité na pesa. Toli na babo tebele, babilo to mona ngoming na poto Maman na papa bana ba problème, o ka bana bazui par maman. Et mingi bana basala ango. Na influence ya maman parce que ceux qui maman pas meliban et bisu bango que non et ma tante ezala partout ba maman est belé ba memisa bana bangambo surtout na bamboko ya na bana ba poussa ba bouchon trop loin na ba poto oyo ya osimba ba parents na nzoto ya ko finga même pourquoi parce que papa na maman bazu ba problème et parce que soit disant baba na poto faut faire très attention. Faut faire très attention. Bila kelimabe ezalaka. Bible lobby eza seul commandement oyo et ana promesse. Pour ba jour se prolonger. Au kata mikolo mukuse pamba. Non seulement ça. Vie et komela yo ba ronce pamba. Ba épine likolo ya po nini honoraki moboti te. Non réaction du disonne ya kitoko te.
Les amis, excusez-moi, on a trop tête là-bas, mais si j'ai réagi, c'est parce que c'est de trop, les gens en parlent, tout le monde en partout, bah émission, donc sans cesse, n'endenga au sakanate. L'histoire na zone ici, c'est vrai, to ebike, to lobaka. Et comment on appelle ça, spéculation, ils allaient mettre au monde, on a ba statut, ba réaction, ils a bien été. Et pour finir, na olobana batata, oyo bozana ba bobota et belé. Mais bana misu bazalaka bana te bozomona yana mwana mususu opesa motema corps âme esprit kolinga peut-être ta mususu yete mutu akosaliso peut-être ta mususu yete mutu akohonore mais mwana oyo otyakaka te mwana oyo wangana mwana oyo négligea yene mutu areconnaître que yo nde moboti na ye. C'était ça les amis, je vous aime en tout cas. Maman Alia ba respect belé hai ba respect belé soka tozosala boye eza parce que et tous on a besoin de communauté et que de liboso to lingana to zala bomoko ezaki un conseil yandeko na yo et puis conseil na ba congolais nyonso pe na batu nyonso oyo peut-être bozo occasion kolanda ngai ngai wabino coach la grande, je vous aime, merci beaucoup, partagez vidéo, God bless.